Bon début de la semaine, na baignon surtout balingaka magazine na KNB News na zene sengo makasi ya ko présenter bino édition ya Kinshasa na biso ya mokona lelo yango na tombeli bino bolandi malamu. Tofungula édition ya mokona lelo na attaque ya Christian Malanga kuna na Palais de la Nation eleka kindenge nini pe abandaki wapi Darren Polo apesi biso ba détail. Ba chevalier de la plume ya KNB bakitaki na terrain na commune ya Gombe bayebaki kosolala elongo na population na mai mautaki kulika pambati banguna ya République démocratique du Congo bayebaki na kusala coup d'état tope attentat epai ya tata mokonzi ya mboka kasi babandaki attentat na bango epai ya Vital Kamerhe babetaki masasi na lupangu na ye kasi masasi na bango ekendeki pambate eyebaki na kobomya des policiers oyo bakufaki epai ya Vital Kamerhe kolongwa na bango wana basimba nzela kino na Palais de la Nation na bureau ya tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo babanda lisusu kosala trouble pe kobeta masasi kasi bagarde républicaine baya balanda bango pe babulibuli bango bakangi bango bamisusu bazwaki masasi pe bayebaki na kokufa kasi oyo azalaki lokola général na bango Christian Malanga ayebaki na kozwa masasi sur place pe ayebaki na kobungisa bomoi na ye esukaki wana te basoda ya garde républicaine balandaki pe bakangi bango baye na bango bavandisi bango na se batikaki bango boyoka population amolobelaki boye. Vous comprenez? Batouana basale le wana parce que le pays n'est pas prêt. La camisole marché. Vous comprenez? Depuis na rolobango vérité depuis parti à côté na Lulu. Vous comprenez? Attends la balle de ceux qui jouaient ils ont raté changer. Vous comprenez? Donc moi la main il venant makambo to singa. Omoni batouana pe bango pe passe biso toyoka bango pe bayokianga bango pe ba kolombo donc on point tant mususu bayaki na bula ko changer masolo elo rezo ko mambo yo elo rezo mambo yo bakamula bina ba démocratie mamba mboko yo eza makanga ba bina ba démocratie wana mpona kosala nzela démocratie ezate. Vous comprenez? On a ça c'est la démocratie ça. Démocratie qui a pour l'élection. Élection on peut le battre venir dans on peut là haut. Alors va bien élection le plus corrompu en Moro. Oh biso to mona. Ils élection. Wow. Tozo mona mboka ezo tambola nango. Mokonzi ya mboka azona besoin ko sala la population mais bazo bundisa ekaka. Mais tozo mona ba député na biso oyo bazo convaincre bango na bambongo basala makambo vote vote wana ezo bala ezo empêcher mokonzi ya mboka nyonso bazo bimisa wana na se bazo bundisa ye wana bato bazo mona nde ye moko auti koloba makambo tosala na se moto azo mona ngo te mais tozo loba ba mokonzi ya mboka afungola nde misu sécurité toza nango arme toza nango abanga mutu te atele maza mwana mboka toza na nsima na ye ata mutu moko akosakana na ye te na mboka oyo toza bana mboka tosufrir nyonso ayebi aza mutu alimete ayebi ndenge souffrance ya mboka oyo souffrance ya mboka oyo place wana akoti wana eza place ayebeli posi touta musika na pasi oyo me po asilisa yango oyo nyonso batya kala wana alongoli bango tobande bato bazotanga baza ebele bapapa mikolo baza mayele te luka bana mike oyo batanga mikolo zongisa bango place wana totangola iko chef de l'état afongola na limiso ya liboso ayeba banani oyo azosala bango mosala koma toza na service ya renseignement na mboka toza na chef ya JR bato batalaka ba frontière
biso moko mpe bakongole tomituna bato wana bakoti ndenge nini tozoyoke basali 1 heure du temps na palais de la nation 1 heure du temps wana mpo na palais de la nation toyebi ke badrone ezalaka kuna oyo ya biso moko oyo ekontrolaka kuna mais koma bato bangoyo bakokota pena kuna bakotika boye bazosakana ondire bawa na fete bawa na salle de fete moko boye 1 heure du temps bakonzi na biso bazalaki wapi c'est que l'explique que chef de l'État aza na bato ya malonga oyo akosala bango mosala te il faut ateya mpena armée na biso abenda bango mpena matoi abenda bango matoi c'est que oyo l'explique que mboka na biso eza mpena na insécurité banguna bakokota biso kaka boye biso na kini bawa bakoti il faut bakonzi mpena batala mpena makambo oyo bapesa mpena toli na basoda bakengela mpena mboka malamu eloko biso tozoloba yango wana chef de l'État po fongola misu alalaka te afongola misu tokozenga kaka na bakonzi ya basoda mpe bakonzi ya mboka bayeba kozala toujours liso likolo ya liso pamba te République démocratique du Congo ezali kozwa makofi na ndenge ya kosakana te mbutu eza makasi na mboka tata mokonzi ya mboka fongola liso na yo pe tala baye oyo bazali nzinga na yo pamba te munguna azalaka kaka pembeni ya moto oyo azali koleisa biso lobi kaka weekend eleki chef de l'État ayambaki bongo ba membre ya union sacrée scanine babetaki masolo surtout mingi côté crise oyo ezali ko salema oyo pona koluka kobimisa bureau définitif tilelo ezali ko umela basololaki boye KNB apesi ba détail. Vendredi 17 mai 2024, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki ba membre ya présidium ya union sacrée pe 406 personnes oyo bazali ba député ya union sacrée plateforme naye na yango wana masolo ebele ebetamaki esika nini tata mokonzi ya ekolo arapelaki bango mai oyo ezalaki ya malamu te na législature elekaki pe alobi na bango ete population oyo bavotaki ye to pe bango bazali kozela biloko ebele makambo ebele oyo ba membre ya union sacrée na ye tata mokonzi ya ekolo esengeli basalela bango emploi social pe makambo ya lolenge na lolenge oyo esengeli union sacrée esala yango nde ezali attente ya population ezali te babuzoba oyo elekaki na manda oyo euti koleka ebana kozonga pona tata mokonzi ya ekolo alaki bango ete soki kaka ba bêtise ya passé ezongi nde ako dissoudre assemblée nationale wana pe bakoleka na makambo mosusu na simana yango na mayema tali liste ya bureau définitif ya assemblée nationale tata mokonzi ya ekolo atidaki bango bakende kovanda koyokana po moto na moto azali kowela intérêt na ye papa mboso kuna alingi kaka azala nisika na ye Vital Kamerhe kote kuna Jean-Pierre Bemba azwi leki na ye apesi Bahati Lukwebo mwana na ye nde atia esika wana nango tata mokonzi ya ekolo atindaki bango bakende kosolola pona ko travailler na intérêt ya mboka. Le 18 mai 2024 bakutanaki ba membre ya présidium pe ba président ya ba regroupement o nyonso bazali na kati ya union sacrée bakutanaki bongo na bureau privé ya honorable Augustin Kabuya esika nini babetaki masolo poye azali responsable ya majorité oyo bazali na kati ya union sacrée masolo ebetamaki kitoko esika nini bandelaki lisusu makambo ya kuidentifier ba parti politique to pe ba regroupement politique oyo ezali na ba député ebele entre autres UDPS azali bongo na 75 députés et nasima plusieurs regroupements balandi nasima oyo ya suka ezali bongo AFDC azali bongo na 34 députés na yango rapport yango esengelaki ekomela déjà tata mokonzi ekolo babimisa liste ya sika ya ba candidat pour na bureau définitif ya assemblée nationale kasi bondi melanga ete makambo oyo ndenge ezali kokendele ezali kozwa temps mingi pour na République démocratique du Congo esengeli déjà gouvernement ebima pe ezala investi kasi ekozala investi na parlement nini ti lelo oyo ezali koyebana te bureau définitif ekozala installé mokolo nini pona rappel esengeli koyeba ete élection ya bureau définitif ya assemblée nationale esengelaki esalema samedi 18 mai 2024 kasi na ndenge epuseni bongo
Kinshasa to pe République démocratique du Congo mobimba bazali kozela kino aseke chef de l'État lokola responsable ya union sacrée de la nation aiba na ko valider ma union surtout oyo ba membre ya présidium na ba président ba parti na ba regroupement ba sololaki mokolo ya samedi 18 mai 2024. Kinshasa et l'équipe partout bakinoa ba réagir pour na ndenge nini bureau définitif et assemblée nationale ezali kozwa tamulai pour ezali installer. L'arrêt définitif pourtant population ya Kinshasa esi balembi makambo oyo lelo bureau définitif ekozala installé to pe lobby ekozala installé na yango wana babaye na bango na tina nini bango balobi ete bureau définitif ya assemblée nationale ezali bloqué et pas ya ba membre ya union sacrée de la nation po esengeli ba travailler na intérêt ya population bango bazali ko la mingi ba intérêt na bango bavanda kikimiate balobaki boye bon makama parlement chambre haute chambre basse les a faire reculer mboka na biso sima d'autre part. So total, il faut total la chambre haute. So total, il faut total la chambre basse. Na part na bango, ils ont un avantage à moka. L'air moko, ils ont un désavantage à moka. Ce qui va salité. Next na moment où activité, ils ont moka, ils ont un passe. Total eli bango nde bazana liloba suka poto développer mboka bato ya dollar makamnyo so activité ezana maboko na bango ko déclarer guerre na ba Rwanda ba nyonso ezaka na maboko na bango donc na moment so basala ba manœuvre wana moyen to développer na mboka ezate pona ngai na sengi na bango batika distraction basunga biso population. Ce n'est pas eza malamuté vu que malgré mboka continuer bazana ba mibeko e ko elonga mani ya niveau ya assemblée nationale ko sala miso na Congo tona posa na. Mais comment ça fait-il malgré condition dans semi présidentielle? Mais il y a des exemples non na ba pays mususu semi présidentielle mais bazo doit s'organiser peu de mois ba bimisi na ne bureau définitif malamo pe gouvernement et je peux pocher pour ba élire. Maintenant comment ça fait-il makambuka mboko tona batamaele bato bazawana baiba français batanga trop pourquoi pe loko esala ta moi quelques mois pour sangisi bato bavandi marampesili pour vandi assemblée mais jusqu'à quand président depuis que aux 8 ans il y a na opposition dans quelques des années quand même aux maele il y a lobby au salamwelo mombo ceux qui ba kokate ils sont capables bato baza o ba koki ko sala pe manga mwana pe mbala moko o constitution nani majorité en tout cas mboka bato bazela ba fonctionner ba futama siko to mboka fonctionner nini amweza bloqué il y a des fois banzela Kinshasa surtout Kinshasa place yozali banzela eza bien que vi gouvernement en place était gouvernement en place pour assemblée kota maintenant assemblée ti wapi mboka o wana makambo tele ya osala si parce que dans notre pourquoi pas. Parce que quand on dit que le gouvernement peut vendre pour assembler ça. Maintenant, nos papas là, autres personnes ont confiance depuis qu'on vote à Bango. Pourquoi pas Bango pour avoir conscience de revendre ça pour vendre ça bureau définitif pour gouvernement ça. Ah oui. Pour les lobby journalistes a posé une question soit qui les va voter comme ministre. Peut-être quelque part ils ont fait ça. Moi avantage côté ba congolais ba jeune ba zo misala mettant que gouvernement na assemblée provinciale assemblée nationale eza bloqué makambo to ke ba DG fo ba bima makambo belé ba changement ezala mboka fo ezala bongo échangeaka pa tona posa makambo échangeaka ba DG ba changeaka banani ba changeaka loka ba poto ne zo voler parce que tant mutu azana idée asisi idée na ya changer tout ça. Papa maman ya union sacrée esengeli boye ba ete bato ebele plus de 100 000 personnes bazali na sima na bino oyo bino nde bozali ko bloquer République démocratique du Congo na yango esengeli ko sala makambo na lombango po population azwa solution na ba problème na ye ebele. Kinshasa et l'équipe partout. Oui. Beltesco azali ko conseil ko servir la population République démocratique du Congo na ba produit na ye kitoko.
mosungi ya mboka mpona kosunga mabota nyonso mikolo mpe bana esengeli komela milike Africa Choice ya Beltesco oyo esalemi na mabele ya ngombe oyo azali na bavitamine ebele na kati yoka. Les choix de l'Afrique, miliki oyo kesena ba miliki nyonso zana wenze ezali ko développer croissance bana et surtout yo mokolo miliki oyo zo kende tie na moi les pinières ozala vraiment na ba anticorps malamu et si miliki oyo ezali na ba vitamine A et D et surtout na kongo mobimba pona nini liboso miliki oyo ezali instantané oche yango na verre ye moko akiti akomi miliki na miliki ngenza likolo te mboma likolo te ya mibale miliki oyo ezali full crème ya misato miliki oyo ezali miliki mabele yango ngombe ya solo solo ya mine miliki oyo ezana goût ya kitoko omili yango pe esungi yo pona belemani nutritif nyonso oyo esengeli ebatela nzoto na yo. Papa mama poli bota na yo ezala malamu azala na santé ya kolongono miliki ya malamu oyo ezali recommandé pona santé ya peuple congolais to ya mabota nyonso yango yo Africa Choice ya Beltesco miliki oyo soki obeli yango na tentire na yo ezali kobonga pe santé na yo ekozala kolongono mikuwa ekozala pasi te pe ekokoma makasi mpona mabota nyonso esengeli komelaka miliki Africa Choice. C'est ça, Miliki Africa Choice. Plein de vitamines, protéines et riche en calcium. Ekeyo! Oui! Célébration et Salemaki na stade des martyrs. Pasteur Moïse Mbiye abetaki mobangi na concert avec impact na idéologie. Benis Sawana a pesibiso ba détail. Mokolo ya dimanche 19 mai 2024, artiste musicien gospel Pasteur Moïse Mbiye oyo amibenga makali susu na kombo ya la réserve de l'Éternel. Abetaki mobange na concert oyo ezalaki nommé concert du peuple. Kuna na kati ya stade de martyrs. Liboso ya plus de 130 000 personnes oyo bautaki de partout pona koya correspondre na concert. Ezalaki constitué na population ya province ya Kinshasa pe lisusu na ba province ya République démocratique du Congo ba étranger pe bayaki y compris ba diaspora. Bisika oyo wapi asalaki entrée na ye na ngonga ya 19h. Nanzela ya spectacle moko ya kafu kafu oyo egangisaki stade de martyrs pe etelemisaki bato. Abandaki concert na ye na nzembo oyo ya o mérité na yo o mérité nzambe bakumisa yo pamba te ozali kotondisa ba stade pona lokumu na yo. Pe lisusu abetaki quelques chansons na ye ya 7 album na ye oyo asala na kati ya musique congolaise. Bisika oyo wapi alakisaki invité spécial na ye na kombo ya Simnei Tatu oyo ayebani mingi mingi na kombo ya Semeke National. Ensemble bayembaki nzembo ya ta présence ya album na ye ya héros. Ba featuring ya lolenge na lolenge esalemaki wana. Tomonaki frère Van Walesa azalaki wana pe lisusu. Ba rapper ya de partout bazalaki invité. Ba betaki na ye liboso ya podium oyo ezalaki kuna na kati ya stade des martyrs. Ba ninga na ye ba artiste musicien pe bayaki ko honorer ye. Tomonaki frère Patrice Ngoi Musoko azalaki wana. Emeka Nupe lisusu Matu Samuel bazalaki ebele pona ko soutenir o ezalaki moninga na bango Pasteur Moïse Mbiye. Musique o ebetamaki wana ezalaki haute dimension. Son ezalaki bien, sécurité n'en parlons pas, pe côté organisation en tout cas makambo. E salemaki lolenge esengelaki. Bana nzambe bakumisaki nzambe na balolenge o esengelaki, basanjolaki e malamo pe nyonso. Elekaki na kimia en tout cas kolo Yesu. Azwa lokumu pona date etikali na kati ya histoire ya République démocratique du Congo na oyo etali musique gospel congolaise. Kinshasa et l'équipe partout. Bakinois va réagir, topé va féliciter la réserve de l'Éternel Moïse Mbiye pour une célébration qui toko. Basali Nzambe, basepeli makasi. Bon
Bondi Melangai azali bongo premier musicien chrétien oyo atondisi stade de martyrs Moïse Mbie mo bange na concert avec impact na idéologie et sikanini ba spectacle ya lolenge na lolenge et salamaki wana na ndule oyo ebetamaki wana bolan. Population oyo bazalaki wana bavandi kimia te ba exprimer ba sentiment na bango po évangile etamboli na ndenge ya kitoko. Ça elekaki bien. Pour nangai na koki ko s'étonner par rapport à makambo esalamaki hier à stade de Martyrs parce que je m'attendais à ça. Ayebi Moïse Mbie musique na ye et tout arrangement makasi. Aza on a pour commentaire ma bête le seul musicien on a oyemba banze moni début jusqu'à la fin 3 4 5 et zambi. Donc la musique na ye de près. Vraiment pour na makambo le gars il y a pas de commentaires négatifs à faire. Concert et les gars bien. Bayambaki une fois on a mis nous sommes autour de Awa son frère Azala parce que bayemba pas ensemble ayaba tchavo bon on est on faire avec un concert comme on a qui ba Fabregas Bazala qui banani hein frère na ye on a pour bayemba pas ensemble et surtout que toi ba tuna ki aloba ke yene bazana problème matama de Mike Kalamba na nalo nana c'était là qui Mike Kalamba ya zala tia pe voix pour rassembler la église mon papa le Maïkamba comme ça ça voilà bon avant concert banande na zak na koma ina mte avant concert banana na koma été soit ça dit que l'ouverture té na yebité pourquoi raison pour ça qu'il y a ça la moté na camion sans me banda toujours na prière et ça concert je ne sais pas ce que ça mutali bosso tout le monde la stade de Martyrs mais ba concert musus que banda pe na prière avant je ne sais pas. Mais déjà, Banzembo, to yembaka, to priaka fait déjà plusieurs reprises dans Banzembo. Vraiment, quand Moussate, tu peux pas philosopher dans le bangote comme on a banni musique sans pour autant prier. Déjà, Banzembo, to yebi ba lecture, moi, j'ai mis à ça dans Banzembo. Adoration, pour adorer, ça nous comme ça, mais ça m'a cassé na carte. Vraiment, tu peux pas philosopher pour nous. Bon, en fait, na rendre cas grâce, c'est pas un exemple. Par rapport à concert en Dengue, moi je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais quand nous sommes arrivés au stade, mon stade était rempli. Il y avait vraiment des gens qui répondaient qu'il y a un rendez-vous à concert à Pasteur Moïse. Je dirais dans ma réunion que c'est Jésus qui a gagné en fait. On n'a pas besoin de polémique au témoin. On était là, on a levé l'Éternel, on a adoré Dieu, c'est ce qui était le plus important pour nous. Bon en fait, j'ai n'importe au moins que prière à ouverture et solennité. Je ne condamnerai pas le pasteur Moïse Mbie parce que Moïse Mbie c'est un père spirituel. Dans le bâtiment qu'à préparer concernant spirituellement, je crois bien qu'à préparer par rapport à la cérémonie, j'ai la ligne vraiment pour accent parce que qui m'a bien à ça. Ce qui était important pour nous était de louer aussi d'adorer le Seigneur. C'était pour ça pour nous. Entrer à concert de tous la carrière, on a levé les rideaux quoi. On va pas bêta mais vous avez un peu froid. On a créé, en fait on crée. Oyende zalaka, oh kaka bato ya mokili batondisaka kasi ya tour oyo. Pasteur Moïse Mbie asali exploit oyo mokili mobimba ekamwe pe batikali monoko polele basali ya nzambe pe bakoki kosala makambo ya kitoko boye pona culture ya République démocratique du Congo pe évangélisation nenge kaka balobaka esengeli ko depeuple kan ya monguna kotondisa ka ya nzambe.
na yango oyo basali ya nzambe bazali kosala avec impact na idéologie. Kinshasa eleki partout. eloko nini okoki kosala homme marié akima ndako na ye ya libala awa biso na KNB tosololaki na population bayebisi biso boye mama boya awa bozwa kiti bovanda boyoka eloko nini oyo ekoki kosala ete mobali na yo akima yo to pe akima ndaku mpona comportement na yo oyo ozali komene na ndenge ozali kogere ndaku na yo ne ekoki kosala peke mobali na yo akima ndaku. Biso na KNB tofandaki kimia te totali tolobi mabala ebele ezali kokabwana okomona papa asundoela mama ndaku akenda na ye na bana kutu bakoma komona na kaka na bakwen na babar na baterrasse po apesa bango mbongo ya ekole. Ba mama to pe ba papa oyo tokutanaki na bango na nzela totunaki bango balobaki boye. Selon moi, dans le comportement à moi si, on a affiché devant mon balai, coquille, ça peut me balayer. Insolente, à vous respecter, puis bah devoir, on a été comme étant une femme. Enfin, moi, ça vraiment est belle. Un peu tout oui, ceux qui vraiment et qui ont respecté à chaque fois. Mon balai, c'est quand il est fatigué, elle est fatiguée. Déjà, ça m'a dit comment on bat. C'est pas à tout moment que moi si, à le balai, on sait qu'elle est fatiguée. Et si on a c'est ce qui provoque d'ailleurs l'infidélité. Déjà, à point à Liboso se préparer, il faut bien prendre. Il y a on a respecté les devoirs. Il y a résumé qui ont respecté les devoirs. Préparer aussi, c'est très important. D'accord, ce que moi je vais dire, ceux qui parlent très bien à je leur conseillerais de continuer à occuper la balle bien comme il faut. C'est ce qui provoque d'ailleurs l'infidélité. Voilà. Beaucoup. Le comportement bon, on a provoqué l'infidélité. S'il faut que le mobile qui manda kwa libala, na komona ke mobile apparemment azana raison pour qui manda kwa libala. Sauf que mobile asundula ndé mwasi. Ce qui mwasi azoko comprendre yete ali kotambola par rapport à vision na yete. À savoir moi c'est combien poli, discipliné, tout compte na bakaya d'infidélité. Des ça que non, mobile ça la décourager. Asundola mwasi wana et surtout ceux qui beaucoup plus que aza soutenir na bato ba ko sunga de façon à changer bazo ko encourager de manière qu'à ça la effort pour améliorer conduite à mwasi moi ça changer à la fin des comptes mobile comment on a posé avec non c'est bien natika eka ndengwana ba ko tika d'une manière un peu sage que azaka na ndaku mais azo ça soit na été comme nous s'occuper même soyer pour nga ba raison ko ça que mobile vraiment comme neti à se retirer na moi c'est pas de ça ramener hier ils attendent moi c'est comprendre été dans un petit impoli yonde ozali na gestion ya mobali na yo to pe andako na yo soki ofongoli porte na comportement oyo ozali ko afficher na kati ya ndako yeba ete mobali azali wana alukaka kimia yo ozalaka kaka mobali auta musala ya boye obandi kobenga ye papa na trésor papa na Mike papa na Mitterrand zwana nukopo wana chakuna ye moko esengeli atuna yo olambaki tope olambaki te po azwa biloko ya kolia yango ezali parmi ba kozi oyo ekimisaka mibali ebele bandako ba raison ezali ebele papa mama yebelaka deja po obimisa mobali na libanda te nini oyo esengeli kosala muto mosusu okomona ngai na lembi na ngai banda obanda semaine tope mwa mobimba ezalaka kaka nga na lembi na ngai ni kleti zwa biloko oyo kende kochela papa na bino na mesa yo moko mama okipaka na yo te chemise ya papa ekoma ye moko a repasser akende koluka mbongo aya kosokola susu bilamba na ye eza pasi oyo nyonso tu azali na mato ya koyoka ayoka oui. Jamais rata na KNB TikTok ya mokona lelo yango numérique et sa volonté omoni ba Dubai wana etonga mipe na miso na biso est-ce que ba sala ki magie pour développer leurs contraintes quoi na bango ba sala ki magie ta kaka ba élément oyo ba sala po ba sala Dubai po ba tonga Dubai po ba sala système wana biso totali Dubai Congo na Dubai nini ya mukolo
nazalaki na esengo makasi ya kopresente bino KNB News ya mokolo na lelo ngai na bino tomonani bongo mikolo oyo ezali koya Magazino Magazine Kinshasa na biso Réalité ya banaki Réalité ya banaki Réalité ya banaki no